Oui, Balandiana Sport TV, une chaîne internationale. Quand tu es sur place, pas y batien njoto. Il y a papa ya héros national Rosimu Kendi wa kufaki quelques semaines déjà. Toza wana na bypass tozo yamba to ise bino to rezola bino ba invité nyonso bino boroluka. Ba lobela lisolo aliwa ngotoza na mwana mboka yemoka ko se présenter po boye ba mbote mwana mboka. Mbote na bino ngai komona ngai frère Jedin. Oui, moi je suis à place ba exposé nzoto ya papa ya Rosimu Kendi. Moi lilo badula to yebi ke l'herbe ba kufa biso toza ba africain et ça la moi pasi. Moi lilo babande ko ba Hollanda yo partout dans le monde. Et ça moi pasi ya mona papa mukolo bongo akufela mwana e Rosimu Kendi. Et ça vraiment pasi même tozali kaka. Mwana akufi wa mobali aza enlevé place aza ezomona na te tisiko jusqu'à maintenant mwana amona na te eza vraiment passé kota la papa mukolo abelité logoté fièvre te ala mukina tongo bien ameliti après avoir comment na photo ya mwana na e nde osala ka akufa. Toboni ba réseaux sociaux nyonso se bwakaki balobiete ndenge bandeko babande kolela papa la bango na butu wana kana ndaku bat bakoti bapiller basali bino bana quartier. Pourquoi bat bakufeli mais bozwi lisusu bolongoli bokesu boyibi babiloko wana eza ko baksa pasi likola pasi pona nini miloko wana moi lilo bana bandeko bakolanda yo eza vraiment pasi mais après année que ezaki biso nde bakotelaki tozaki na ndaku 3 personnes petit frère mwana Rossi ya liboso cousin Rossi na ngai tolali ba mibi ba ya bakoti basali nyonso na ba arme ba criminel bakoti ba piller eza vraiment pasi ba ke na famille wapi bana posa basisa bango tondeni babomi mwana ba enlever mwana leka mobali papa ekokufa ba yesus ko bom ba yesu ko yiba na bandaku na ye bayibi babilo nyonso babongo ba bozuna ya tika kinandako sikoyo gouvernement gouvernement etala vraiment likam na bato bazali banda ya mboka bayoka ata mama po na famille Chimanga vraiment eza vraiment passé yako salelo ka bongo. Oui, balandi tomoni pe présence ya Christopher Ngoyi na kati kalaming te to kozwa yemo interview lilo basuka na bao Hollanda yo lilo basuka ezaka to lancer message na biso o ba sala to mona bango les peuples gagnent toujours pas ni pour gouverner mais simba mina maboko na biso ba peuple o biso to lo bande ba salela biso to ba bana bango to ba esclave na bango te bando manipuler biso jusqu'à maintenant comment tozana nzela tozoya basala nyonso Mobutu kuta sala 32 ans na pouvoir alongwa Saddam Hussein akufa Kadhafi bakufa ba terroriste makasi ya Afrique bakufa yepe akende kaka pe akufa liweza nzela na biso nyonso mais on prépare la guerre avant les batailles toza nzela to ya kaka to bundisa mboka Congo ezonga na kimia. Merci Totonzo Matonzi. Oui, mon amboka au Nas Sport TV, une chaîne internationale, Tomoni Bino, Nabapolo Bakomi, réseau 64, Bandeko Hollanda Bino partout dans le monde, Bakoye Ba, Ezana Oneni. Merci, moi l'amboka. Réseau 64, le mouvement citoyen, Oyo et Bundela Ramboka, Oyo et Zarana posé un changement, Oyo et Zarana posé alternance démocratique. Si dans la mission, on va bien en réseau 64. Tout à allusion à l'article 64 de la Constitution. On a beaucoup de place pour exposer corps ya papa ya Congolais babenga héros national na bango Rosimu Kendi. Tobi ke toza ba africain mutu akufa repesa ramwa pasi. Moi liloba na balandi ba Hollanda bino. Merci Ndeko. Tu d'abord matanga ya papa Chimanga parce que azali papa ya héros na biso Rossi. Biso tosala combat moko na Rossi. To banero bundela mboka. To banero teme na dictature. To banero lunga alternance pour un changement. To yede matanga parce que papa akufi na souci. Ya mwana ye ba age toza nango lelo to bundeli mboko kufi. Oyebi ndenge sala passe. Yango to bagite to ya ko consoler famille Chimanga. Yango présence na biso réseau 64 na kati na esika oyo. D'abord na lobelo moko. Rossi Chimanga akufi. Babomiye pas ba dictateur.
et puis emprisonné matanga na ye zo souci ça y papa wana ba kangi mwana ya kufi ba pese corté biso réseau 64 to sala ba activité au sein de la libération corps à Rossi ba pesa ki biso ezaki victoire na biso parce que martyr a kufi ba kangi bembe na ye to senge bimaki et puis na triomphal biso ndeto combat to salara so atanga na kufi ba olelanga te ba célébrer ngai to ba ndeko célébrer aussi na triomphal ba boake la biso ba gaz massage beta c'est à quel Rossi kwea souci à papa amona biloko a bongo to père de papa lelo na pas wana yango biso re 64 toya ki toya to consoler famille yango moni présence na biso tozali belawa ba mso baza quelque part. Mwana mboka tomoni déjà na ba réseaux sociaux etamboli dès que bande kolela papa na ndaku na bango kuna bakoti bapiye bayibi moi liloba na gouvernement ou bien bande konyoso o bazo sala likambo wana komona ke bazolela pasi bozo baksa pasi bakoti tozolela papa bakoti bayibi eza siko likambo ngana koloba nazo interpeller ba mouvement citoyen nyonso otomena combat changement photo sangana totele mena limo zoya parce que lobby et cause la ye et cause en cause la ye et si bazur aussi papa kufi na souci na ye batika famille ya rocheuse na kimia ezali famille moko ya ba héros soki toi na mboka o ya malonga o démocratie zalaka eza famille o biso lelo soki to komi na place to luka mboka za photo récompense ta ba une famille koko ta ko piller batu bana matanga soko za so pesi information naza d'accord na ngote ba mouvement citoyen bato ba neko sa lita Rossi to sangana to solola pona ko telemena makambo yo to funda ba inyamboka na justice be na parquet to za suite souci na biso ezali yango wana batu bana matanga bo sala ba bêtise pa pamba mboka oyo ezali mboka ya tate ya mutu te ni ya koko ya mutu eza mboka batikela biso nyonso mutu moko arolaxa biso eza plus congolais que nous les autres. Mwana mboka lelo za mkolo ya suka te meto courir derrière temps moi liloba ya suka na bandeko ba Olanda yo diaspora na ba congolais nyonso place bazwami. D'abord on a remercié bandeko na biso ya diaspora bandeko benga biso pona koza programme papa Chimanga baotika biso te quelque part aussi faut remercier les Congolais de l'étranger ba soutenir biso na makambo mike na remercier bango et puis na sengi na batu nyonso courage et puis na présenter bandeko na mouvement citoyen ya lucha baotika bo mape moninga na biso moko na kombe lik kululu ba incendier na ndaku na ye kasi o ba sali et bangisa biso te to continuer combat to rejoindre victoire ceux qui to sala combat pour na mbongo mais to tongara ba email pour na famille na biso mais to sala combat oyo pour na mboka Rossi a le bango avant kufa e bagate abika makila na e ko tambwa na mboko oyo na sengi na ba congolais nyonso nazo beta tolo mingi na bandeko na nga mouvement citoyen to sa na bomoko ndenge ba politicien ba sangana pas au pouvoir biso siko photo sangana bomoko pona pour pesa mboka alternance. Voilà maloba na koloba suka yango wana. Tonzo matoni. Allô. Tout le monde ba coquille déjà pour s'avancer. Maintenant, de revenir à la petite fille, il y a papa aussi, il y a papa Chimanga, ma coquille pour déposer chef de fleurs.
Dans la maîtrisation militaire, nous avons un mouvement citoyen, raison ceux qui ont milité avec Rossi, ils sont venus honorer la mémoire de papa. Les amis d'Israël. Ils sont là, les amis d'Israël sont là. On a pu honorer la mémoire de papa. Ils peuvent avancer.
Est-ce que